eza modindo te, modindo te. La réalité à Mok. Baïbite, parce qu'on va pas miningisa. Mais la population, c'est nani, azana nani. Ils sont des politiciens, ils sont des photographes, ils sont des photographes. Nous allons pour la population, nous avons ordre à Mboka, Kolanda n'a pas moyen de bord, n'a pas moyen de bord, toujours pour nous de façon que la population à Mboka est à la Kenya. Peut-être qu'on dit que beaucoup de moyens pour se sacrifier de façon que la population paisible et vive dans la Kenya. Ok, mon général, quand on a beaucoup de Le filmet à l'Europe, le filmet. Éradiquer les Koulouna de Selembao. Donc c'est le temps maintenant que c'est la population. On préparer Bango. Donc, nous avons souffert ici de l'insécurité. On n'a jamais vu, jadis dans l'expression de Medidi, ça n'engage que moi. On n'a jamais vu les organismes ou organisations structurées des droits de l'homme ou les associations de défense des droits de l'homme descendre et si quand on outi kuna na se ba éduquer bana wana ba so bango ba pesa bango tana ba école tona ba centre de formation mais ce qui est baby nde ba structure wana ebimaka. Donc je lance un appel patriotique au nom de la notabilité de Selembao. Et pour citer, je remercie l'équipe oyo kosala l'investigation pe installation ba point chaud nzambe oyo Congo nzambe ya bakoko na biso ya mfumu kimbangu ya Kasavubu ya Lumumba abakisela bino ezangi misawa na bino. Merci. Rapidement l'appel ya munele mboka ya Selembao to monio kititina se okoti na kati mai mojena okoloba na population kinoise na bakasha mosala police ezali kobatela bato biloko na bango
eza mission, eza la constitution, eza mosala toponaki mosala mission sacrifice. Tout un problème certes à logistique, un problème effectif. Et maintenant la police est un centre d'inscription pour la CENI. Alors pour ça ça qui ordre de façon que va recruter des jeunes, de façon que va matisa nombre de policiers dans la ville à Kinshasa. Les autres, il y a un commandant Siatir Benbalé, un commandant district, un district à Monga Fula à Lukunga, un commandant Siatir sur un Benbalé, de façon que tu as deux points chauds, côté Angalé, côté Semba, tu peux l'unité à Jémi Bravo, il y a un Ujana, de façon que tu as Kimi à côté de Benbalé. De façon que tu as Sakani, tu vas neutraliser. Chaque jour, tu neutralises, tu vas mater. Pour neutraliser les motos, pour kangaye, pour tirer la disposition de la justice. Ceux qui peuvent battre les gens dans le colo, il y a ma bête, les gens dans le colo, ils ont un cadre légitime de défense, donc vous voyez, il y a acquis des droits. Parce que nous devons faire tout, le problème à colo, c'est un problème social, et nous avons en plein, et c'est une population, l'autorité politique administrative, la police, ils sont bas, ils sont sangana, ça la macasse, population, malam ou ezali. Bato malam, ils sont battre les bateaux honnêtes. Ba paisible citoyen mais ba oyo ba tia ba to bobulwa il faut tout ça makasi to tia bango mosika to zaka kala makasi c'était saturé il faut to ba solution justice ezali na ma mécanisme de façon que ba to na ba kende mosika ba kima ba tika makambo oyebi que police azawa na ka passe population ezali na zamba soki ba nzete zaka population ezali te police ko zali et ko kila ils sont toujours à cause de la population de Bisso. C'est la population de la sécurité. Monsieur le général Silvano Kasongo, Obisto Bengaka la soif de servir les autres. Bakititi na mai na misu nanga notable. Banyati mai, batie ba point chaud, o eza pona ko sécuriser population. Et loko toto senga na bana selembao. Tika biloba loba bikoma koma na ba réseaux sociaux. Selembao ezali kombi na kati ya ville ya Kinshasa na district ya Funa. Eza na bato bakoya kotonga yango, eza na posa bato bakotonga yango, bato bako sécuriser yango, bato bako développer yango. Tika biloba loba. Merci na Boukoumès, merci na mon général Silvano Kasongo, merci na honorable Molien. To sengi na ba mama batela mwana na yo. A omoni général Kasongo atie ba soda. Lobby soki mwana na yo atie teti. Yo tiki lisheto bakatela kambila lo bakatela ngo batu soki bazui mwana na yo mama sans charger kokene kolela te o ngai baloka mwana ngai c'est l'état obenga na ba démon na nzoto mo Selembao. Pas capitaine wana leader la kangaka na kana na iteki. Bule bandaka utaka na ngambu boye na ngambu kota hotel wana. Ndeba bandi ko frapper mai mai. Deux choses dans le coup. Donc bojo a bien vu. Delo. C'est quoi Thibaut?
babomaka bana soki tozoloba nakisaka biso bango te babomaka bana kasi bango baza koboma Tolembi bana ngambo la plat, on va bien plat, 4 jours, la bidon maïs. On va commencer à ravitailler à tout le monde. Oui. Excusez-moi, combien d'interprétations ça qui belé? Ni na next ba tumbaki, ezalaki juste annexe. Nde ya affecté ndako ezaki ya bri. Yango eza na sima kaka. Pas ndanga mokanza. esuki na bango kaka basilise bazosuki na patia wana bango bazali pasi topolaki biso moko mosala bokomesa selemba aza mpe na bokomesa adjoint nawa bokomesa adjoint chef de quartier azala aza bikini commandant ya selemba au nord toyawa ikoto bakuluna bazwi possession baotya loi bato oyo bapaisible citoyen bato oyo ya bolamu bato honnête baotokisa bango kota bandoko na bango kobuka moto aleka te ekomi bakuluna ya ngaliema na koto basangani babundaka oyo ekomi terrain ya prédilection soki ekomi terrain na bango babundaka balakisa bokasi na bango alors que polisi aza wana mpona kotya kimia de façon ke bato honnête batambola malamu oyo bato baotokisa population nde tokoneutralize bango tomoni ke polisi na makambo toza nango ebele na mboka oyo effectif na biso eza moke baproblème ya baseni bapolisi ebele bakende na babiro ya rolema kuna tomoni ke bino nde likofi bras séculier ya commissariat provincial tozwi bajemi bofandaka mpo botya kimia de façon ke kuluna soki asakani koneutralize ye eza blake te blake te moto asakani azwi na malukolo azwi na lokolo ezali défense légitime nabi koboma te me na lokolo azwi lokolo akende kuna bakende koswani ete bakesoni ete blake eza te innocent te bainnocent te population eza limite bato honnête bato ya malamu mosala biso kobatela bato ya malamu bato ya mabe tokanga bango bato ya malamu tobatela bango batambola ndenge balingi eza te 20h 21h heure tardive non makambo eza te heure tardive eza te moto akotambola ndenge alingi service ya renseignement ezali population ekodénonce population kosalisa koloba bato wana nde bato mabe kosala opération cible ensemble na territorial po tokanga bato mabe wana tolongola mbuma mabe
de façon que la population est en train. Biloko kolia, to ena ndamba biloko kolia ezali to pesi bino. Moi loso, fufu, Thompson, mafuta ezali. Bourgmestre yoyo alobi ya ko débrouiller lelo. Matela bakoza matela lelo. Kotia batolo wana bazungu, bazungu bakiti, kotia bakiti de façon que policiers en condition minimale, ba condition mo malamu kwa moto. Toilette ezala ba bongiza. Zanini. Bon, ndeko na ngai nazane sebo makasi parce que j'ai saisi le général quand on le lundi. Lundi na tindaki document de mon général Sungangai, j'ai un problème d'effectifs et de logistique de mes policiers. Mais directement hier, avant qu'il arrive aujourd'hui, lobby à Benginga, Tindelanga, commandant Siat na Tindie, a PCA logistique. Armé pour répondre directement aux attaques de Koulouna. Le long, mon général Yemoko a quitté. Aïe, à lobby, na été là, il y a point chaud. Il y a intervention. La frontière, na besoin de Tringalé, mana Selembao. Et ce qu'on a dans Nango, na évité parce que na senga mardi, lundi, le long mardi, général Yemoko a quitté sur le terrain pour m'apporter la solution à mes problèmes. Le long, na zuyo, na banakolu. Nasengi en général asuka awate akele na bakomi na musu parce que la situation n'est pas seulement pour Selembao mais c'est sur l'étendue de la ville comme il est numéro 1 et nous sommes dans une ville qui égorge les institutions de la République asala ngo na bakomi na musu asunga ba collègue na bourgmestre musu pour na to éradiquer phénomène kuluna oyo tina suka lelo ayeko tiela nga ba ujana na sekuna na banzi que lelo population na bakolala pongi ngamoko na kolala pongi na pesier grand merci il a sacrifié toute la journée d'aujourd'hui pour venir m'aider ya kotia siad ate point chaud na Ngalema point chaud na Selembao na frontière na biso place eza épicentre ya bakuluna ye moko aye amoni il a arrêté même le kuluna mais il n'a pas voulu s'actionner a pesi conseil que prochainement na zuba photo na bino. Ce qui est élément na tiki, bakangi bino, je vais m'en charger moi-même. Alors, na pesier, mon général, vraiment, la population de Selembao, n'a évité l'eau de couper ça. Merci, et l'eau sali l'eau, n'a saisi le lobby lundi, et n'a tiré un document, autant qu'il y a au répondre les après-midi, les loyaux m'ont quitté. Merci, Sunga Beba collègue, n'a pas commis le ressources, pour éradiquer l'eau, parce que mon conseiller Mboka compte beaucoup sur vous. Le gouverneur compte beaucoup sur vous parce que vous êtes le numéro 1 de la ville en matière sécuritaire. Alors, besoin de nous beaucoup nayo, sunga ba commune mususu nengo sungi Selembao lelo, pona tokende na élection tozokende na kimia ndenge mokonzi mboka azosenga. Na pesio vraiment grand merci na sacrifice au sali lelo na benema nayo, on mobiliser vraiment ville mobimba. Pona boya ko sunga Selembao lelo. Lobby est dans la commune de Kinshasa.